Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengoso Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Mayo. Il a été. Il a toujours. Barbito s'abonner. Chaîne les amoko. Ça c'est dit ma beaucoup. T'as un an à s'abonner. Bon bino. Donc mon yango na YouTube tozawana. Moko kaka. Réflexion trop bandela. Réflexion. Réflexion. Lumière Kambolo. Yangwana. Balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo. Toujours. Bonjour mes frères et sœurs. Ezalinga ndeko na bino sœur Isabelle. Na eli susu liboso na bino ko participer na mituna oyo papa na biso Lumière Kambolo atone biso. Avant na banda, na lingi na saluer comme d'habitude. Na pesi yombo tebele papa Lumière Kambolo, sans oublier maman Rebecca le Prince. Na pesi mbote na bayanga nyonso oyo to salaka partie ya libota oyo réflexion en Europe, en Afrique, mbote na bino. Ya ebele et uti pa yanga ndeko na bino Isabelle. Na pesi mbote pareillement et pa abonné na biso na lingaka bino mingi. Nzambalo la pambola bino pa bozali tozalaka toujours ezaka bien. Bon. Pour na kokota na mutuna papa Lumière, merci pour la question, on est tellement important. Mécanisme ni tokoki kosala pour na ko protéger ma papa Lumière na koki koloba ke mécanisme ezali. Tout comme pe na koki koloba ke mécanisme ezala moté. Mais na ko essayer ko se faire comprendre. Liba les ali boyokani. Liba les ali amitié. Liba les ali bomoko. Liba la ezali beaucoup de voir l'explication te. Dès bande ya koloba. Moni papa eloko nini be mécanisme ni toko ko sala. Ezali chacun ayeba place naye. Ça c'est le plus important. Les premières des mécanismes à faire, chacun yeba place nayo, chacun yeba oyo nani yo zali, yeba oyo nini yo li. Soki déjà oyebi oyo nani yo zali, oyebi oyo nini yo lingi. Ah, et si kawana ça va marcher. Soki na lobi ke koyeba oyo nani yo zali, soki ngai nazwi place nanga ya bomwasi. Na ko esi yango te. Eloko ya na difficulté ezala te. Ba faute ezanga te. Toza batu tozalaka na ba faute. Mais mécanisme ezali ke na yeba muninga nanga alingaka boye. Alingaka boye te. Soki nga nazo tosa ba partie nanga wana ezali moko ya ba façon de faire que couple wana ekufa te. Déjà funa tchana mutu étant que femme nazali na limite na ngesuki awa na koki ko déborder likolo ya mobali na ngai te. Ezali moko ya ba mécanisme. Na ko betaka ase ne bandele ezalaki mobali sima na nzamba kelaki mwasi. Donc eloko funa tchana mutu na ngai atake ngai tango mususu nazali na salaire o ezali likolo ke ya mobali na bosana te. Malgré mon salaire, malgré position dans la société, malgré position dans l'entreprise, nazaka kamwasi. Donc nazo chikala toujours na place nanga ya bomwasi. Bon, soki nabandi ko perdre déjà esika wana yango ko tisaka difficulté. Donc ezali moka ba mécanisme ndenge nini ko batela libala. Sikoyo, soki ngai na komi ke nazali par rapport basi oyo tolobaka mingi. Respect et ko faire biso ko perdre babala. Munoko. Il y a des fois, ils en ont pas compréhension. Soki nayebi ke muninga asilika vite. Soki nayebi ke ye asilika vite, ngana yeba kana tango yazo silika ngana ba ko attendre.
na ba kokitisa moto esalaka pe tobatela libala propriété esalaka pe tobatela libala koaccompagner moninga na baprojet ezalaka pe important toyeba kosaaccompagner na baprojet kolongola eloko wana ke ya ye ya ngai esalaka pe tozalaka uni tozala bomoko na libala tokontinue kitoko na libala ndino te koloba lolemo eza eloko moko ya mokie effectivement etumbaka mboka tozosolola na mobali basi mosusu tozalaka vitesse mobali aza na moko ngasi nakomaki na 10 na entame yo vite fait esalaka pe toperde libala basi mosusu tozalaka pe na bavitesse mosusu mobali azoloba na yo azoreproche quelque chose nga na bandi déjà kofinga eza na baye bakoli na langage ya insulte bayebi vraiment kofinga donc soki mwasi afunguli monoko azofinga mobali na ye fuboluka place botya matoi okokomituna me mobali na ye vraiment azofinga ndenge wana isaji mpe babunda akolokotelo mpe na biloko instrument ndako akopanza esalaka mpe libala ekufa me otali bando otala esika oyo ya région ya boye isaba obomi moto tyango na se otali mpenza keno le passé eza kitoko mingi eza na biloko oyo toyebaka kosupporte ndenge moko na mibali wana na otolobela biso bamama nakota mokie na bapapa soki mwasi na yo obike oyedaka mwasi na yo na kokota kuna mpe ezali ke nga nazali papa surtout na poto na kobeta sete mama asalaka nga nasalaka pourquoi pas mwasi na nga aza na mosala nga na tya ko propre pourquoi pas mwasi na ngai aza na cuisine nga na tya salon na propre pourquoi pas mwasi na ngai azosala ba devoir ya bana nga na partage aussi ça fait du bien mobali oyo azoyeba place na ye ayebi ke mwasi oyo aza camarade na nga mwasi azali ndeko na ngai soki kaka papa tie eloko na moto mwasi aza camarade na yo aza moninga na yo ndeko na yo ezali moko ba mécanisme ebatelaka libala ça veut dire soki akwei na erreur façon oko reprocher ye ezala différent soki akwei na faute façon oko reprocher ye ekozala différent et puis ezalaka toujours bazosangisa projet moko bazalaka toujours na projet moko bazalaka jamais na projet individuel ezolakisa ke moko ya bamécanisme mpona kobatela ezali moko ya bawana mosusu ezali koboya kokompare mwasi na yo na mwasi ya moto mosusu ezali mécanisme mpe oyo esalaka ke libala na bino eumela ntango mosusu eza eloko moko ya malamu omonaki quelque part osepeli nango ezali bénéfique yo olingi oprofite yango ou bien obénéficie yango na mwasi na yo okozala na façon nini yo kolobela yango me okokompare ye te na mwasi wana c'est vice versa mwasi omoni eloko moko ya malamu quelque part olingi obénéficie na yango yo na mobali na yo okokompare mobali na yo te na place yo omoneli eloko wana yo sepeli nango ya des fois tomonaka différence ta mosusu na bandeko ta mosusu na bavoisin tellement ezali bénéfique koloba na ye te ke okoloba te ke ya Antoine kuta asalaka boye pa te soki tosali yango boye esalaka mpe bien ekoki kosunga biso toujours biso papa sikoyo tellement oza papa nzambe asali yongolu ezozwa salaire koleka ya mama ou bien yo osalaka mama asalaka te kobosa na place na yo te kokomisa mwasi boniche na yo te mpo yokoma patron likolo na esalaka bien te ozalaka déjà patron mpo yakili liboso donc ngai na ebisika na ngai
papa besika na ye ezali moko ba mécanisme selon ngai pour combattre la libala épée la parole de Dieu soki surtout to yebili loba na nzambe na kotanga te na kolobaka mokie bible ezo rappele yesu akufelaki biso na biso bakretien tolobaka église ezali mwasi yesu mobali ye akufelaki mpona mwasi na ye un peu de ça donc papa yeba place na yo nga na yeba place na ngai siko na kolobela eloko nini esalaka topanzana bamisusu batikala na barankine tokoka kutu kotalana te tosolola kutu ta te eza na mokaka ndenge moko nakobanda toujours na bamama bamama eloko moko ememaka biso na foti wana ezali na kozongela maloba na to koloba munoko ememaka biso na biloko wana munoko ememaka biso na bafoti mobali aza na moko ngasi nakomaki na 20 wana talanga nde na soko enchaîné ye na otikele tante yo komi na kanda tellement mobali apesi yo kanda oyo finga kaka ye moko ndenge omesana na yo kofinga ye yo kokamuta na bafrère na ye na basere na ye na bacousine na bacousin na bavoisin baye nyonso kaka bavandaka pembeni na ye wantame bango c'est pas bon eza pasala mobali lolenge mobali azaka na mwa orgueil moko boyaki mobali yaki boye afingami tanso toucher sika moko boye sans le savoir etika ye etobola pota moko boye bozo vivre yozo kanisa tam so c'est bon mais tellement pas habitude na yo continuer ka bozo bateke azolemba ebandi ko lembisa bozana bino me azotala yo azo sentir susu feeling wana ya kala te po motema nezo angelo rotin osanga et ce que ça peut na kofuta susu bote na kosala su boite po yo zana salaire kolona ye po yo zali chef d'entreprise quelque part et ça la bien te po na société ba yebi yo me yaza connu te et ça la bien te ezali eloko pe o esala ka tam su bokabwane tam su muto ana lingi yo me biloko ni zozongela azokoka susu ko encaisser yango te a préférer akende mona libali kofi esala ka ke na ba foti boy pareil et pas ba papa tellement takenda ka musala ayaka na mbongo na ndako yo tikalaka ebongo etombeki yo tikalaka yake musala tiyo za kolala okuta na ba papa wana déjà akoli na esprit akuluna bandana ndako na bango lera kufungolela yo awo moko bandiko mituna nzambe nanga ke musala na 5 ngala akotalisa yo ndenge otikalaka na mbeto yazo kende ko souffrir na hiver nzoke za nango droit na etanki papa ke musala ya bandi ko telemela ngo contre ba papa bazali o baza ba mal bouche mobali azo finga mwasi na ye okomituna kaka ye okana zala ane na ndako akofinga pe yo moko te akofinga yo afingi mama na bino afingi ba ya na yo afingi ba voisin na yo afingi ba inisko za tout autour na yo afinga yo donc afingi yo ndenge tolobaka vraiment akakoli yo umitali. Vous savez, il y a des insultes tellement de miroir mituna. Ça penangaye. Et il y a des insultes tikalaka et kotisi yo moko doute. Comment ndima? Oyo wana balobaka na yo. Ibali ba finga ka baza. Mususu pe kuta kokende au-delà de ça. Akobeta yo vraiment. Umitalomi yo kimawa. Mususu akobeta na miso bana. OK, ezali passe. Ce qu'on y soit netikalaka. Mususu akoyeba ndo comparer. Yo kutuna kinganda leki na ye bien. Kinganda ta mobali nazo finga ye kuna yafandaka nye. Pona nyozo ko comparer na Hélène. Pona ni. Isala ka passe tika ba pota. Tika ba pota. Et mon zungu mitumi na betami na fingami na tcholami na za dégrainé na za méprisé na za humilié pona neti ni oluki pozuite etika kapasi
comment on a quel kambango c'est le cas mais tellement ezalaka répétitif etikali au père des valeurs ozofanda bozotala na me ndino te koloba feeling wana bolingo wana esilaka elokola moto moni moto na Afrique tozalaka so topelisi neti pine hein tendance ezali kobakisaka ta mosusu quelque chose po tombola moto mais soko babani kobwakela ngo mai bani kobwakela ngo mai moto wana d'une manière d'une autre ekufa ata biloko na ndako eza ya kolia epele ata yo tambolaka na motuka kitoko donc moi c'est banzo tala a préféré tamsa tamla na bisi a préféré tamsa asala ba course na kadi yana terme moko balobaka awa na ba français vaut mieux seul que mal accompagné na bible lobi c'est mieux ozala na ndako eza na lipa ya kokauka ke na ndako ezali na musuni mezangi kimia sikoyo ça dépend ya moto mususu mona kei eloko ari tikali abombi ranki etata mususu tabu utani na nzela mukatani na gauche mukatani na droite mawa mususu pe okomona atikali na kanda basi mususu bandenge moko moso tongona mona na konyokola mais ezalaki Pauline mtanyokola ki ezalaki Marité mususu pe omona satala bi ebani so bandenge mo makambo Pierre asala ngai o peso na zona kosala te ezalaki Pierre ezalaki gentil donc eloko pona ngai esalaka ke libale kufetika na kanki ezali ba biloko moko ya boye ezali ebele mais oyo ngai nazwi yango yo nzamba batela biso to continuer programme kitoko